Nom de EHP Média, vraiment bienvenue à cet espace qui vous parle toujours de news de nos stars. Aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, nous sommes touchés de la mort de maman Sophie, qui est la maman de notre sœur, de fait Marie Messamo, qui nous a quittés il y a cela déjà 6 mois. Et aujourd'hui, tout ce que perdre maman Sophie, tout ça a vraiment na kati ya parcelle familiale où maman Sophie bandai kovanda to kuti vraiment libota mobimba baza tellement dessus oyo bazo kokata ko se présenter liboso ya micro ya EHP Média te pour na ko informer bino compte tenu ya ba comportement to ya ba image oyo ba ninga mususu ya ba site mususu to ya ba chaîne mususu baza ko publier en faveur na bango. Donc famille vraiment eza dessus bazo kokata ko loba te ma ba pesi biso numéro ya contact pour na to meka ko leka pour na ko yeba ba reste ya programme nyonso oyo ko salema pour na obstacle ya maman na biso Sophie na minute oyo corps eza déjà na morgue ya 7 corps eza na morgue 7 maman na biso atika ki biso na l'internaute de EHP Média vraiment na yeli susu liboso na bino ko s'excuser moi mukie pour na élément ou peut-être beaucoup landa liboso ya élément oyo to présenter en moi un peu timide parce que zala ki contenu ya milieu to zala ki na lupango vraiment familial ya ba sœur Marie o to kuta ki famille mobimba bazala ki choqué biso to ko manifester sentiment ou bien sengoté. Donc on était obligé ya ko kota na ben na bango ndenge bazala ki to zala ki vraiment na famille mobimba oyo ya maman Sophie ya maman ya sœur na biso Marie Messamo o uti ko kufa lelo na 3 heures to uti kuna to uti na kata lopango. Donc famille vraiment baza choqué baboyi koloba baboyi même ko bimisa bilongi compte tenu ya baninga o bayaki avant ou o bazalaki avant biso balekisaki ba élément moko o ezalaki bien te et honorer famille te parce que bango balobi te moto akufi ezalaka lango partout nanu bandeko mususu nanu bakutani te parce que maman Sophie akufi na ndaku à 3 heures du matin, il fallait qu'on soit ebembe, qu'on me mette en mort, il fallait qu'on informe famille parce que famille est de part et d'autre. Il faut qu'on ait un téléphone pour baya, ba meka ko bongisa moi makambo. Donc na minute où yon ba bongisi et l'autre côté, nan ba sali et l'autre côté, corps ya maman eza na morgue ya 7. Na ba côté ya chango kuna kaka. Donc biso kutu l'air tozala ki wana to tika ki bango ne ba ke ko si ça ba formalité mususu. Mais to kutana ki na famille to solo ki na bango en coulisses te ba boya ki komi bimisa. To kutana ki na responsable moko ya famille ya GG o ya qui biso numéro parce que TV to lingara mingi ezalaka preuve peut-être ko ba to kosio EHP bombaki si unini ba pesa ki biso numéro bino bolingi vraiment ba précision na matanga ya maman Sophie eza maman ya sœur Marie Messamo to contribution to aide na bino parce que sœur Marie azala ki pe cher pour na bino na banzembo na ye na makambo ebele asala. Donc bino boko linga vraiment ko contribuer na obstacle ya maman na ye boko ko contacter ya GG o azali responsable ya famille ya maman Sophie na 090 09 pardon 90 13 15 80 09 90 13 15 80 la baza libanda 00243 après otie 99 otie 013 otie 15 otie 80 wana soko bengi okozwa GG o azali responsable o azo s'occuper na makambo ya matanga ya famille ya maman Sophie o ya sœur Marie Messamo. Donc toza awa vraiment na mawa bo continuer ka kolanda EHP bozala dessus te bozwa ba suite poto kozonga le susu kuna poto yeba programme ndenge nini eleki ndenge nini bakosala ebembe ko makan bako exposer ngo kono bino nyonso boyeba ka maman Sophie o boyeba ka sœur Marie Messamo maman Sophie azali susu te botala kaka bino mon écart à 6 mois maman tu ko perdre mon na ye le lope to perdre maman donc moyen to tuna ba détail ebele te soki ya belaki soki ndenge ni famille baza vraiment choqué ce qui o ba ebisi biso maman akufaki na ndako lelo na 3 heures du matin. Donc là bala monga ki na 3 heures ki maman Sophie azaki sur invité yango ba memaki na morgue ba détail ebele wana to ko pesa ti poto lingi lokuta te to boyi ke to ko seza yango te parce que za ko saluer ezo sunga pe ba famille na biso ezo sunga pe ba artiste na biso te po bana nzambe balobaka mingi vérité nde yango esungaka. Donc biso tozo ya na vérité to ye na lokuta te oyo biso to yoki vraiment ebimi na famille ya Marie Messamo ya maman Sophie pardon yango wana ke maman Sophie abelaki mwa mukie na ndenge pe bakena yo akufi na ye na ndako azaki na hôpitalité na ndenge pe bakena ye na morgue na 3 heures juste to koloba eza yango wana à suivre. Continuez toujours à suivre votre site EHP Média bozala dessus te à suivre toujours obstacle ya maman Sophie Torozonga wana. Bye bye. L'internet, comprenez que nous sommes vraiment choqués de l'annonce de la mort de maman de notre sœur de fait que Marie Messamo nous a awa na kati ya interview pour na ba congolais oyo bayebaka maman Sophie on a liwa ya maman Sophie esali bango ndenge nini yango toza awa na papa na biso yoka avi ya papa na biso c'est liwa ya maman Sophie donc papa aussi
Fallait que tout le monde a la maman, le monde a dit jusque maman sur la vie, il fallait pas signer. On a mis ma vie sur la congolaise. On a eu ça, on a eu modèle. Merci papa de Outikuna, de mon famille, il n'y a pas ces gens qui font pas pour le matin contenu. Il y a des vidéos pour eux, des journalistes, il y a des journalistes. Et pas il y a papa, il y a internet, il y a des messages, il y a des papa ou le mari, il y a Internautes de EHP Média, comprenez que nous sommes toujours là à l'interview de la mort de maman Sophie qui est la maman biologique de notre sœur Marie Missamo. La défaite qui nous a quittés il y a cela déjà 6 mois. Les locaux maman Sophie a votre sœur Marie a votre Kamiso. Yango tozana papa a la kaka ya congolais de nous toye baba question ya papa par rapport ya loi ya maman Sophie. Papa Jules Fila na koka sanga loi ya maman Sophie à maman ya faire Marie Missamo. Naturellement, en tant qu'humain, loi ya Moutounos et ça la passe. Même si je ne la connais pas personnellement, tout ça dans la relation directe, mais à travers moi, Marie Missamo Azaki, Moko ya Bayembi, au Banda Kobonda Mitema National Nzela Loyembo, et ça la passe. Et maman, après 6 mois, il y a loi ya moi a pour résister na passe wana te souci bamakambo ebele amoni ke moto azali lokola kosimba ye aza lisusu te pe ememi eza vraiment mpasi surtout en tant que bantu biso toa bantu en tant que africain biso bakoke tozalaka très très touché na yango etali liwa ya moto esalinga mpona mpasi mais tozala nanu bato mama wana talanga age mama wana azali lokwa mama na ngai atanke mama ya mokolo ndenge wana ntango akufi liwa ya motu omoni motu ntango akufi bapesaki kaka respect ezala azalaki motu mabe ezala motu malamu me mama mokolo ndenge wana bokende kopublie baimage bokende kopolémike si omort na ye pourquoi eza likambo moko ya pasi biso nyonso tout et puis le moment nazo constater ndeko na nga il y a une dégénérescence collective dans ces pays donc biso bato bacongolais tokomi déculturé tokomi nayebi soki déculturé obe aculturé je ne sais même pas ce que je peux utiliser comme terme donc tokomi koexporter bacoutume ya bato mosusu toperdre personnalité na biso personnalité coutumière na biso biso toza bayindo toza bantu toza na botosi makasi nano na bakolo na liwa na makambo nyonso etali bomoi mais mama akufi okende kosala polémique na liwa na ye mpo ozwa nini okomi koteka liwa ya mama mpo ozwa mosolo yo se bato baza nano na pasi baperde moko ya motu na kati ya libota na bango yo okende kosalela matanga wana lokola fond de commerce na yo nzambe akobeta yo fimbu mpenza ya kosakana te eza kitoko te ngai naza kotelemela milimo wana surtout bino bapanzisaka biso bapangisa moto boyi te eza mpe na comportement na bino mpe mpona ata kokende kishasa ekomi commerce mpe activité oyo bato bakomi kozela po okoyoka lelo ke mosu akomi koboma mbongo mpona meshe akomi koboma mbongo enterrement na ife yinda donc susi wana ya bakufi bato baza nango sudi ezaka bapangisa moto eza culture nde ekoti na kati ya mboka mais justement ministère ya affaires sociales aza na mosala makasi ministère ya genre famille mère et enfant que sais-je encore baza na misala makasi ministère intérieur baza na misala makasi mpona koteya oyo etali ezaleli ya bato na kati ya ekolo nous sommes des africains nous sommes des bantous
nous devons respecter nos coutumes. Il faut que tout ça, donc il faut qu'on réprime, qu'on lande la bateau, qu'on lakisa ba image à ma bé, qu'on la polémique, qu'on la fond de commerce ici ya bateau. Il faut qu'on lande la bango, qu'on réprime bango sévèrement. Merci papa, vraiment fidèle internaute, vous comprenez que papa merci ma réflexion naie. On a le roi, il y a maman Sophie, il y a Outikotika biso le na 3h, il y a maman, il y a sœur Marie Bissam, il y a Tika biso déjà c'est là chez moi. Merci vraiment papa pour la participation. Merci mais na tika na mawami pona o etali ba imboka ya biso Congo. Tozali sous la bomoto na biso te. Nous avons il y a comme un abrutissement collectif dans ces pays. D'ailleurs je m'en vais. Merci beaucoup papa. Internaute na kati kaka ya sango toza nango ya arrestation ya artiste Koffi Olomide bakangi a toza na ta commune Lingwala ndeko mwasi na kucha zokanga suki awa to beta na mama solo ya artiste musicien Koffi Olomide mbote ndeko mbote mama pour un artiste musicien Koffi na bike banze mona sala mingi za ya basi koyoka Koffi lelo bakangi azana prison ba sentiment na yo be pression na yo ezanini nga vraiment passe na motema donc na passe makasi nde bakangi to boyi taza muto asali mabe a reconnaître faute na dimanche nga moko na talo na Caribou variété a s'excuser a sengi pardon toza quand même batu faut ko limbisa ponga mo pe na tala ki image wana aniata ki me ezwa ki était malgré tout a posa ki acte moko mabe mais ezwa ki était bakoka ko limbisa et puis Koffi Olomide aza artiste munene azo représenter mboka na biso partout na monde mama olobi bien que Koffi Olomide aza artiste munene azo représenter mboka acte wana salami et salami libanda ya mboka et salami na kati ya mboka te omoni te ke ememi pe lisusu image mususu ya mboka pe mabe na libanda ya mboka pe kaka est-ce que mwana na biso tokosala ni photo défendre e kaka tozaka pour ye tokoza contre ete siko koketindele ba policier wana bakanga e baki otia na prison moi te ke za passe mais ouais mais non c'est que wana eza pende ko moi si aza président azaki na ba manière ebele ko punir fi wana ezaki kaka te ke asa absala acte wana ya kanda eza na mupaya alobaki yango clair ke ezalaki na se ya kanda toyebi te loko nye pusaki a poser acte wana fai ko luka na ko yeba kanda wana ekome na niveau wana ndenge nini ebandaki ndenge nini faut ko luka ko yeba c'est tout mais on a lobby aza président azalaki na ba manière fala za na maîtrise ko sala parce que ezana balabara ke na l'état soko lingo na bino na eske na ndeko yo oromona na oboma yo l'état ya fala ndelanga yeba ke eza déjà maloba déjà na bomi attention na ezalaki nango ya ko niata ou ya ko sala acte wana eza déjà eloko ya mabe asali na ndeko mwasi asali mabe toyebi na biso mais na niveau comme ya ba prison wana nde passe lisusu pour na biso bato po yenda azana asoulager biso. Merci beaucoup maman, vous comprenez que notre cher Aza vraiment s'est félicité Théma et engagé dans Okakaye parce que la Koffi Olomide na leli vraiment ma case. Mokonja ba chérie talakara donc on s'est retrouvé dans la nostalgie à Koffi. Moi morceau pe à Koffi ça la paie moi bien. Quand tu sentir vraiment que tu os défendre et penza vraiment Koffi men penda solo. Oui, ça la kate Karabongo yaya. Yo bolingo lelanga ye visa ya bolingo bazwa kawapi ambassadeur kangama na libanda na suki. Comprenez vraiment c'est un Koffi vraiment Aza vraiment la kati un souci à Koffi vraiment son engage que elle quoi moyen to pekisa ezate comprenez que c'était la partie de Koffi Olomide na arrestation na yo bakangi et choqué mutunyo so batumusu baza pour batumusu baza contre donc les autres dépendre na bango tout le monde vraiment je vous salue beaucoup boza ebele bozolanda biso nazo saluer